Chers amis, balobi tina te ezana tina. Bino ba oyo bokata ke bozana tina te na société. Ba bakasa bozana tina te na Congo démocratique. Je vous dis que bozana tina bino ne boyo barate. Mais bozana tina comment? À travers l'homme de valeur, Papi Kamwasi. Pour découvrir que bozana tina, on a un chayer, on a un pousse-pousser, on a un terre maï, na serveur bat na baba. Na saka na ba na nettoyer na kombola na ba presse ba tout wana wana tina bon comprendre l'idéologie hein il y a Papi Kamwasi lui n'a pas de confrères n'a que de confrères et puis n'oubliez pas il y a qu'à s'abonner na chaîne Biso Nzamba Talaka il y a qu'à s'abonner na chaîne Nzamba Talaka na chaîne Fati Beto Mwana Nzamba Talaka tout s'abonner pour tous voir bah info il y a bien il y a source il y a balabala te tala et to kona meto pasara musala moko après ça bon fallait moko ba chaîne est belé mais chaîne ya moko Tindika TV ah voilà chers internautes bienvenue Tindika télévision comme moi c'est Chilombo la pointe bon c'est là déjà bah information ça est belé il y a bien na ya mabe. Bon, malheureusement, beaucoup de autorisation T. Naloba, Oisa Yamabe. Ou bien Oisa un peu négatif. Beaucoup de autorisation T. Ce qui est meilleur au bêta, on change. Comme moi, si tu me souviens, on yote. Comme moi, si on commence la campagne à Mabe. Non, on doit aussi aider les chefs. On doit l'aider. Tout ce que vous voulez. Oui, moi je soutiens l'UDPS. Je soutiens Fati Béton. Et Bana. On l'aime. Mais tout le barapé m'a comprendre dans ces pénalités, la garçon, on a dit que non, le chef de l'État, il est le mieux informé. Non. Il y a l'information, il n'est pas évité. Donc, comme il est le mieux informé, il n'est pas comme le mieux informé ou le plus informé. Dans une information, on aura bien été. C'est à vérifier. Balobi a bien basketteurs na biso na hôtel. Quelque part, bakena championnat. Ba berani bango na hôtel. Ezama kama sikate. Ezama kama kala. Mais tout va changer, tout doit changer. Pourquoi makambo kala donc quand on a dit basketball, hein? Bon, taekwondo, so ba pesi la vérité, ba voyager à la condition nini, beaucoup lela. Tobo maraka. Tobo yabisa mo konzia dans la paix informée à travers Tindika. Ndeko mo auto benga ngai na Luanda. Chers internautes, azolela na téléphone. Bandeko na ye basila na est, atikala ye moko. Famille na ye mobimba basila. Ayo akelengi tango FRDC apusanaka. Azo beta biloko. Abengi ngai azolela yebisi ngai Rubaya ekwei. Ils appellent pemeni ya Sake. Ça que c'est à 22 km na Goma. Na moi ba image bani boya sikoyo. Na ba image mona ki na lobby, ba blessé, ba to bazoki, ba soda, ambulance ezate. Et ça li passe. Na tout la sikoyo, bongo sikoyo opposition na biso na milite oyo, ba soda na biso FRDC. Bazabi. Tout le monde qui s'aka bazar.
Sele ya la guli, sele ya la guli, sele ya la guli. Losako bokulaka, sele ya la guli. Totumbaki yo fort na ba émission. Sele ya la guli, abimisaka mbongo te, sele ya la guli, sele ya la guli, sele ya la guli. Sele akendaka te, akenda. Bacheli biso nani? Nicolas Kazadi. Naboyi koloba. Naboyi koloba. Napesika sele ya la guli mbote. Sele ya la guli mbote kaka. Bokulaka limbisa. Totumbaka yo fort. Bacheli biso Kazadi Nicolas. Cher internaute Mbwa Alie Mwana na ville ya Kinshasa. Mutavana na Gombe azana mbwa te. Mutana changu azana mbwa. Mbwa o très exigeant. Bala biloko baliaka soki mbongo ezata dameyo. Asalio dame ki monekene. Je vous informe. Mbwa Alie Mwana. Misuni ya mwana na estoma ya mbwa. Bayanke, bananjiri babare mbwa, badame mbwa. Na misuni ya mwana. Donc, bayanke, baliepe mwana. Kinshasa ya ngoi. Mbwa Alie Mwana ya 2 ans. Nzala. Mutu azana Gombe, azana mbwa te. Mutu azana changu, azana mbwa. Mbwa, Miami. A récupéré Fantomas, Damien Kimonekene. Bayankepe, ba récupéré Bouledog. Grand Betazol, Bouledog a sali Daichu. Badame Bouledog. Bouledog na musunya mwana na estoma parce que bayanke wala babaliaka na misunye na michopo. Michopo pena ya nyau bado dame. Suko michopa mbwa avec ba déchet ya misuni ya mwana. Donc ba petit wana pe badame susu mwana wana. Kinshasa. Mokonza Mboka a quitté sur l'invitation la Genève, une activité liée à droit de l'homme, avait accompagné na maman Nabana, notre première dame, maman Nyakeru Denise, Molonga Niafachi, basés ensemble na Genève. Le lundi, chef de l'État Zoyamba, communauté congolaise. Moi, extrait image pour battre Delingaï, n'a partagé na bino, et ça la plaisir, na tindika yaleno. Regarde.
etani navandi boye artiste comédien Samba aye kolukanga na ndako makambo aye kolukelanga o Manuanina akota ngoma ba artiste ngabi eya okoma o akoti na bilanga ya mutu o akoti na zamba ya batu malgré le ministère naenda transversal mais elle est aussi combattue côté muso mona ka électron libre côté muso mona ka afunda ka batu pas président de la république moi na mwasi ya batu asala nini babona ka ministère près le président ou ka ministère moko efunda ka batu ils ont combattre batu awa siko baye koluka ngai na yebisa ye akota makama ba artiste comédien parce que batu musu ba osula ngo visibilité nde baye ko yebisa ngai bota ala nobilo moko est-ce que Manuanina son excellence ministre près le président a koki ko intervenir ka pété pour na ba artiste o bazana ba problème est-ce que kokota coup circuité na ministre de la culture et des arts na oloba mingi te tosali une émission brusque na kati ya voiture na artiste comédien Samba boyo kadinga répondre na mituna ya tindika. Regardez. Bon, voilà, chers internautes, Tindika Télévision, hein. Retrouvailles en opésa relatif na actualité, parce que nous sommes doublement endeuillés. Dans la disparition, il y a Suzy, artiste comédienne, pétrie de talent. Oh, on a déjà vidéo ya Souka, 48 heures avant Koufa, na Samba. Et puis Kokodioko, Boye Belaki déjà malade mental, à souffrir nango, Basen Pepe, à Koti Abimi. Et enfin, Kokodioko nous a quittés. Donc on est doublement endeuillé. Je vous informe également que le chef de l'État, Fatih Béton, fois qu'il est à Genève, donc juste après sommet, 22e sommet à CAC, chef de l'État Azouaki Avion, il séjourne actuellement à Genève. Lélo lundi, Azoyamba communauté congolaise à Genève, beaucoup de détails. Quand on a une émission, il y a mis balai, il y a Lélo. Mais, na matanga, la kutanina Samba, baebisi que Tindika Pazolo Belabino, il est venu me rendre visite trop tôt ce matin na palais. Donc aïe nanda kushenga. Yango to bimi ensemble, to profiter de ça la vidéo nanzela. Le rôle embouteillage ezali to profiter, to télémi moi mouké, tout ça la vidéo. Samba bonjour. Bonjour Papi Kamwa, c'est le meilleur de tous les temps. Lui n'a pas de confrère avec les confrères. Samba, Bozala Matanga, Suzy d'abord la Koufindengeni. Bon, en tout cas, vraiment personnel. Et puis mes condoléances à toute la famille de la comédie congolaise. Tout ça vraiment la passé. Suzy, moi aussi suis surpris. Tout ça, on a cassé mon frère aussi à la Benga Gibiso dans ma Boké TV. Il a fallu jouer naïe. Et puis, à ma grande surprise, le jour où ils ont prévu pour le tournage, l'actrice a appelé le réalisateur pour sa santé n'est pas bonne. On croyait peut-être qu'on se rétablir pour le tournage, mais juste à tel point qu'elle a aussi d'habitude vraiment, ça ne passe vraiment pas. Donc, tout ça vraiment endeuillé. Et puis, tu as aussi sous info que notre le vieux Kokodioko ne plus. Donc, ça fait toujours mal. Donc, tout ça n'a pas. Bon, les musiciens, les comédiens sont plus organisés que des musiciens. Et puis, les comédiens sont plus solidaires que des musiciens. Différence,
nani aya na idée wana ki bozala solidaire bozala organiser nani aya na makanisi wana vraiment balobaka soki mutu abeti libaku pasi ezalaka kaka na likolo abeti libaku te pasi ezala nzoto mobimba donc mpo na biso bacomédien soki moninga na ngai aza na problème nazomona eti loko ya ngai nazwi problème yango moni tozalaka ini place bato bazali baproblème ezangaka te baproblème ezalaka nango kaka mais na kaya ya likambo vraiment tozalaka vraiment soudé c'est le contraire na baninga na biso misusu peut-être omona oyo na oyo basolaka te bazala barankine mais so moninga mpe azwi problème ya koya te mpe pa biso ezalaka bongo te nga tokosi ono siko mais soza na problème na omona nga donc wana eza rythme na biso tokendaka kaka bongo bon nalingi nayeba raison vraiment raison nini oyo oye kolukela ngai ntongo na pale nga kutu bato bayebaka ndako na nga te me na kamwe oyebi mpa na nga oye kolukela ngai nini samba bon en tout cas premièrement na s'excuser mpo nasali visite moko improvisé oyebaki ozali kuta ya kolala nayebisi kaka mare ke naza na mposa na yo malheureusement ayebi nga mpe reconnaître nga comme artiste ayebi ke peut-être ye mpe mosala osalaka ezosengaka bato bamonaka yo premièrement naye mpo nayebi ke yo oza le grand journaliste à part ça ozala pembeni ya ministre mama Nana Manouamina ye aza ministre près ya présidence omoni soki tozwi baproblème boye près ya chef de l'état oui près ya chef de l'état mama ministre Nana Manouamina près ya chef de l'état yango moni naye koluka yo mpo na nzela na yo message oyo nazopesa eza na facilité comme na litoi ya mama Nana Manouamina omoni soki tozala baproblème ya badei boye peut-être misa kitire asoutenaka vraiment baartiste te omona charge président Masumu de Brende na organisation tozwaka charge makasi mais ministère ya kiti na biso vraiment a pris comme tel ezalaka te yango nalingi vraiment le grand prêtre Papi Kamwasi mama Nana Manouamina akota na makambo s'il vous plaît akota na makambo vraiment atia moi soutien atia moi appui même comme atina niveau présidence pour ba oyo bakufa soko ba héros sikoyo nini tomonaka mingi ekomaka makambo ya mama Olive akundaka bino bibembe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à naïe? Mais papa, maman Olive a très ouverte. Azaka donc direct. À moins qu'il y ait quelques moutons à souffrir, mais ceux qui ont informé, en tout cas, cette intervention. Peut-être net une minute, tu père de deux acteurs à Miné. Souzi Bantou, n'a fait Cocodio. Maman attend son ministère qui dit jusqu'à la paix mouvement Zati. Parce que ce pas mon livre à Sibiso, tourne au banni. Attends, yo mouvement. Tu as vu que le pouvoir est dans son engagement na bangote. Oui, pouvoir est dans la banque, tout le diriger Bisso Bazali. Si peut Bazali informer vraiment, ça la paix quelque chose. Mais hier, pouvoir est ça là, ministère est ça là, et ça la tête à intervenir à Kaka. Dans un moutoumoko, tu peux t'acquérir à qui après une intervention magique à ça là, n'a pas préoccupation à rappeler na Bisso, à Tika Bisso. Donc c'est ça, moi peut-être, ceux qui ont dit oui, donc qui ne peut pas continuer, mais tout le monde qui n'est pas dans directement face à la réaction. Et vous avez des jours. Ah bon? Donc il y a un moment, non, pas exemple, Naï dans le barricamo chaque fois, quand vous faites mon verre à profit, Nazwa qui appelle ya maman Angèle Kanam. Maman Angèle Kanam azali protocole ya maman Olive. A benginga pour me demander ce qui n'a pas un numéro. Il y a veuve, il y a maman Yvette, moi ça vient. Nabi oui j'en ai, na tindeli. Donc na tindeli. Na bisi na beng maman Yvette, moi ça fait moi mon nabi. Ba senginga numéro na pas bata maman. Ce qui on est sur ça téléphone mabo, les quand on entend nabi 15 ans téléphone mabo. Ba robenga, ne ba maman Angèle la benga bo ba robenga. Ah, elle est 30 minutes, papa bengi. Ba c'est que tout yalo. Vous voyez qu'on est moins rapidité les Gambouans. Maman benga samba. Oui, merci au bien solo. Ba tu benga na siko ma mère Olive abi azoya. Mais tant à kende na isaki dégâts, aye na conteneur donc non. Yo mona benga ke ange céleste. Aye ba passer ya bato. Obi ke bord keyi mboka ko kundela na mbongo au moins je vous parle. Dieu mon Dieu azate mais ser na bisona azo mo isiga ofanda. Vous comprenez un peu? Si on monte à boyer vraiment baba bolam et pour la rater. Il y a au moins à chaque fois to bête à racheter.
yango moni le grand monsieur Papi Kamwasi Nalobi vraiment na sipier yo pardon info oyo et comme pas la grande dame toute la ville en parle maman ministre Nana Manouanina na yebi pourquoi dans autres personnes pour na yebi aux la bouche autorisée vraiment message comme ça la biso quand même bien tout ça un souci acteur na biso mi balé maman Suzy Bantu na vieux Kokodioko nga on a zo yebisa yo na ça image avec Kokodioko moi quand je jouais non jouer le rôle boss ou patron mais phénomène so babi non il faut avec Kokodioko il faut à Gaou il faut à Djani ensemble à Batouana il y a un travail à Samambiaka Manourofuté donc c'est quelqu'un oyo na kolinga mingi et puis vieux Kokowa no zomona nzamba zomona babara te so muta akufi obola me non ba o ba yebi to ba relation et puis na ba relation za ngolé le vieux apesanga vieux wana Kokodioko donc c'est mon vieux vraiment personnel. Voilà, chers internautes, nous saluons publicité à maman Olive Awate. Boyebi position nga clair. Mais to lobeli ba assistance. Ministère des Affaires sociales. Ministère de la Culture et des Arts. Intervention na bango la malili trop. Baki ko sala. Mais au moment où besoin besoin ngo ezo yana nuté. Et on y a tant sous malembe. Peut-être biso ba acteur to contribuer pour kuna baninga na biso. Ça fait mal. Ça fait mal. Toujours que les tiwa na marambo vraiment. Donc si vous êtes comédien, tu es censé carrer au koufa pauvre. Pourquoi? Pas talent biso to ça nango. Zo même ba Nigérien, zo ba Ivoirien, ba niveau mon beauté. Na ko zo ka vie bondo. Na zo présé Lombe. Tozi phénomène sobe. Tozi Masasi Kabamba. Tozi ba Sila Bisalu. Ba Irsil Pesha ba Omejaz. Ba Monsanto même ba Mukwata wana bozwana na quelques acteurs il y a ba Niger baza bana mais tant sur le plan vie sociale bon comparer et carrément moulaï to aider ba artiste to ça comme ça makasi na mboko oko bima bo ba stress oko bima bo na ndako to na ndako fu ba na ba liete mais batali samba manoko fit batali sobe batali mususu ba bosa ke ba liaki te ba lali pe kongi journée l'équipe. Vraiment, son mal. Excellence Nana Manouanina tala bangambu makambu yango charge bauti ko lukaka na ndako balobi kota makambo yo mais to boyi makambu yo ministre près le président koti na bilanga ya mutu to boyi o akoti na bilanga ya mutu papa moi c'est maman Nana Manouanina ata gère maman mo livre ça appelle Likambu apiolo la ranete. Après ça, à droite, à gauche, on a yebi na mona eboité. Mais comment on a bien fait. Ça, je vous le dis, hein. Nous avons flatté mon tout. Mais nous avons on a yo kakao na mona. Donc, Nabara maman Nana, c'est lui qui sait un peu, récolter aussi peu. Mais c'est lui qui sait abondamment, récolter aussi abondamment. En tout cas, que Dieu te bénisse. Na yebi ke makamboyo. Au côté ngora. Tolobi makaba bilanga o akoti na bilanga ya mutu soki bozo kokate na yebisa bino loko moko ministère près le président de la République c'est-à-dire ministère moko transversal c'est-à-dire ekota ka partout et si ka partout oyo image ya mokonza mboka faut de la privilégier Manouanina kokota ngona nko et puis nous étions très heureux le jour où tu perds qui papa na biso kwedi fait dialogue. Nous avons vu la présence du chef de l'État Fatou Béton. Non. Ces jours-là, nous avons compris que nous sommes des grands hommes dans ce pays. Le président se déplaçait. Il a laissé son job pour venir. Non. Et l'Okowana, ça nous a marqué. Merci Fatou Béton. Vraiment. Non. Et l'Okowana, et Makabiso. Tous a plaisir et puis n'a pas sûr de ça dans pour avoir la présence. Vraiment merci, c'est un exemple à suivre pour les autres. Boyoki hein, son excellence Nana Manouanina bale yangoyo, artiste baleli, otali kamuna bango, maman Olive et de makamuna ici là. Azo futa kaka banyongo, wana ngam nazo lo bango, azo futa banyongo, mais en tout cas en réalité ezali musala ya bino bato boza na pouvoir bino bato boza na imperium bino bato boza na signature boko talikama ba artiste bo intervenir à tout moment
pour na bango, eza pour l'intérêt général. Et puis, bota la période, les enjeux de l'heure. C'est-à-dire l'année électorale. Donc, toutes les actions comptent. Tout ça dans l'année électorale. Ba décision, ba stratégie, nous sommes sur le terrain, ils ont compté, ils ont joué dans la période électorale. Tant artiste ba merci, ba tout boni ba landi merci dans le monde entier. Impact na ngo boyebi années. Na lobby, je crois dans Silicine tout qui samba dans les kamusha ko bakisa na PC caméra. Vraiment on a remercié yo une opportunité malgré l'improvisation que j'ai fait, mais je suis accueilli comme un petit prince chez vous. Vraiment c'est un grand merci. Souci na nga zali kaka message to lobby, to de ba motuto. Mais to zo ba obi c'est to monde. Message comme pas maman nana manamina. Ministre Nabiso va prêt à présidence de la République, vraiment. Prêt à président. Ouais. Prêt à président de la République. Voilà. Et puis je profite à l'occasion pour saluer le docteur Joël Mundadi, le conseiller du chef en matière de santé, na PCI Mbote, et puis na sanité Guillaume Vang de l'Équateur, Denis Mandela. Yamaki Mayo Yassisabidi, l'ennemi de la pauvreté. RJC, papa la 4K. Président Godé Ouetou, c'est comme service. Bambo Théâtre, et puis Nabo Sainte Tech Tenda, Maboko Banque. Lui n'a pas de concurrent, il n'a que des confrères. Ma collègue Nyonso, il y a Moussa Nabiso, il y a Théâtre Populaire. Celui qui est aux gens embellé. Présence Nabiso, Nabisika, Baninga, Batiki Biso, et Zalakapé bien. Baninga, quand tu as contact, na Samam bien, comme un fit. Donc, on dit que bien, on a plus 243, 89, 14, 30, 563. Voilà. Plus 243, 89, 14, 30, 563. Voilà, aux unes là, sans intermédiaire, Samba, Mbiaka, Manogofit. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Na rappelé déjà Batou Masolo et Atina Teza Natina Makamwe Bandi. Ba contact Bandi. Kala mingite bokomona première réunion. Kamwasi Chilombo Fara na ba obomona Atina te. Mais baza Natina. Donc ba pousse-pousser, ba cordonnier, ba vendeur, ya ba maki to benga ba vendeur ambulant. Ba oyo bateka na ba bar, ba serveur, ba serveuse. Donc, bato kaka mai, bato nyonso na siko bato na ngai. Donc, bato wana tout bako voter fachi na nkopo na ko récupérer bango. Bango tout balo bako bato bato fayulu. Na ko expliquer bino bato fayulu te bato fachi. Donc, to kita tina kan luka. To récupérer bango. Ba contact e bandi déjà ba membre d'honneur. Na ba membre de soutien, pas de soutien gorge, mais ba soutien financier. Donc, ba membre de soutien namba membre d'honneur babandi ko bakisama kota na yo na moziki to sala groupe WhatsApp otindelinga moi message okobi kombo na yo olobi kotsanga na kati ya ekiri wana okomona après 48 heures awa omona groupe WhatsApp oza inséré bakomi tina te eza na tina donc bana wala bana na tina po bako voter na ba idéologie pour projet toza nango comme un peu capable de crédit na banque avec na pousse moko comme na 3 pouces comme peu patron et ça possible et ça possible voilà donc merci beaucoup Nabino Toubotali émission lelo il y a une émission moko très spéciale émission qui circule quoi émission moko ambulante tokutani peut-être lelo na deuxième émission vous avez des détails par rapport à séjour du chef de l'État depuis Genève. Merci et à très bientôt. Et monsieur Vidette, bah information est belée, les noter. Ce qui n'a pas côté, l'obika. Bon à la mieux branché la tindiga. Bon à la mieux branché, bon la tête. Bah information c'est beaucoup besoin. Mais tout dans la confiance à Fachi, tout dans la confiance à Général Chiwewe, il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Pour ils ont sa bienté,
il est mikolo et faire des botola azobotola toyoki babani bokima et là basigne bien te. Merci beaucoup tina te dans la tina bon continuer kokota bon s'adhérer. On a besoin de membres de soutien, de membres d'honneur. Bochapwa, na makamboyo. Et aussi Mbaraka. Belecteur Bangoyo. Merci beaucoup. Chers amis, balobi tina te ezana tina. Bino ba oyo bokalita ke bozana tina te na société. Ba bakasa bozana tina te na Congo démocratique. Je vous dis que bozana tina bino ne boyo barate. Mais bozana tina comment? À travers l'homme de valeur, Papi Kamwasi. Pour découvrir que bozana tina, on a na chayer, on a na pousser, on a na terre mai, na serveur bat na baba. Na sara na ba na nettoyer na kombola na ba presse ba tout wana boana tina bon comprendre l'idéologie il y a Papi Kamwasi, lui n'a pas de confrères, n'a que de confrères. Et puis n'oubliez pas il y a qu'à s'abonner na chaîne na biso Nzamba Talaka, chaîne on Fatibeto moi na Nzamba Talaka, tout s'abonner pour tout soit ba info, il y a bien, il y a source, il y a balabala te tala. Et tout le monde met tout. Ça, on s'en mort. Après ça, on va aller mettre. Ma chaîne est belle, ma chaîne est à Moko. Tindika TV. Ah!